Coucou, bonjour na bande nyonso, ministre de la vérité awa. Lelo na conseil lelo le quoi dimanche. Na pesa un peu conseil mukie na communauté na biso ba congolais. Nga moko congolaise nde bozo kanga na tout alingala nanga avec poté moko boye. Na ngina pesa biso conseil. Bande ko ngai na remarquer loko moko ndeko na biso Karine Mokondi. Azana zemi na ye asali baby shower na ye banda azwa zemi na ye banda zemi banda banda kaka kosi aza lokuta azolata zemi ya lokuta azosala boye batu bazofinga bande kona ba Congolais totika comportement okota via mutu etali biso te ezala zemi ya lokuta ezala zemi ya solo pourquoi ezosala biso pasi na niveau que faut tosala ngo ba vidéo faut totika ba commentaire mabe esali yo pasi esu yo wapi emba mama mbili ya be comportement wana na communauté na biso tozalaka so to telemeli mutu tina niveau ke ndeko na biso alati bilamba ozo lakisa libumune me bato bazoluka kaka raison eza zemi ya solo te ezo futa bino combien ezo bakisela bino combien na vie na bino eko bakisela o combien eko changer nini mobali na ye moko azana ye mobali na ye moko accepter ndengwana mobali na ye moko accepter ye na le passé na ye na bazeme lokuta bozoloba na ba critique nyonso bozofinga mobali ana mwana mobali ana za jeune garçon hein jeune garçon lo mabete hein alingi ndenga zali tozana molimo tozana malade na communauté na biso ya kokota ka ba vie privée mutu so balobi na aza star to koloba na ye omoni ke aza star a solo hein parce que soka zala ki vrai star te bolinga bando tshela ba commentaire te bokomaka akosi eza lokuta azema lokuta bokomi ba expert ya ko détecter zeme ngumbami efinami esaliboy ezaki ndoki ça c'est la sorcellerie à haut niveau. Comment boko kangama na zeme ya mutu boy comment boko kangamela mutu boy eza malade za na communauté na bisote ezaka Karine Mokonzi te hein? Communauté congolaise certains congolais pas tous les congolais hein? Eza na ba Congolais o bayebi ko respecter via mutu bayebi ba limite na bango mais eza na batu mususu eza lokola ba parents ba edika bino te bo découvrir internet ozo kende eza lokuta tala kutu zemi yango koto elingami zemi yango kondi boy po nini eza mukie boy po esali boy boni boy bandeko nanga boni tozaka na bizaleli mabe boye eza kindoki bino kasi kindoki eza ka opumbuki likolo kindoki eza tangu yo kangami na via mutu eza ya lokuta eza zemi ya solo te omoni forme nango eza boye ndeni ezaki munene ndeni ezaki mukie ndenge nini esali boye ndeni esali ezo kipe yo na nini mwasi na yo te ndeko na yo te muta annonce zemi na osala bisalela ya zemi na ye mais ezo soa bino tellement que bozo kokate il faut ka bo bando finga bo bando critiquer ezaki ndoki penza na haut niveau ça c'est la sorcellerie. Pongande nazabo na ba projet eza na mutu nanga. Makamu nyonso nazana besoin ko sala pe nazo sala. Nazana tante na kendo tala zema mutu mususu e kondaki e yaki munene e deformaki asombi ya lokuta utaka AliExpress utaka Chine utaka soki wapi. Etalinga na nini? Po eko bakisa $1 na projet na ngate. Eko bakisa ngai loko moko te na vie na ngai. Eko changer loko moko te na vie na ngai na via mobile na ngai na via bana na ngai. Eko changer loko moko te na ndaku nanga eza ya ye moko eza na nzoto na ye eza la faux eza la vrai eza la nini mwana mwasi anazo sala nyonso ala kisabino ke tellement bozo finga mingi me azo sala nyonso ala kisabino ke zemi na ngeza yanga ndeko nanga Karine Mokonzi eza nécessaire to forcer la kisabatu zemi eza ya yote mutu na vie soka lingi ya kolingo soka lingi yote ya kolinga yote lelo vie na biso ba Congolais koma soko zimwa sujet moko boye batu nyonso wakomo lobela sujet wana eza lokola hein pour le moment sujet wana ndeza na impact donc mutu nyonso azoluka vie mutu nyonso azoluka batu batala ye mutu nyonso azoluka ba découvrir ye ola créer loko na ye moko ou bien lobele loko na ye moko il faut luka kombo mutu moko o azali star mutu moko o ya yebani atanga kombo na ye po azwa ba vie ebele ngana bandaka sa ba video na kalanga pe na okota na sa ba analyse nga mena eko réaliser ndeko nanga mwasi yo zo sala ba analyse na ba vie privée abato yo ko sepela so basali yo ndengwana nani na kati na biso ko sepela na zana zemi nanga bato bando ko ba ekondi eye munene eza zemi te eza ya lokuta eza ya solo ya moto ya mabe parce que muto azana zemi aza muta matidi kola nzete eza nde malheureusement pona bandeko na biso mingi bokoma
so ozwi zemi na yo ole obombama na yo obi ofilmaka likolo bato bamona te olingi olakisa bato nyonso oza na zemi. Et après tout conseil mosusu ezali bandeko basi ntango oza na zemi na yo batela zemi na yo etali biso te zemi na yo. Eloko eza important soko olingi mutu opese félicitation oleki nzela mais mutu oyo azozwa ta na ye koanalyse zemi ekondi ekiti. Bato o bazwaka ta na bango koti sur internet ozo critiquer mutu ozo finga mutu ye alokuta eza ya solo te longwa biso kuna sala boye longwa biso kuna ye so osepelaka nete okota page ne poani so osepelaka nete poani so bapublie eloko be balobi eloko na kombo mutu wana il faut ka okota po bando finga eyebakisela o nini na vie ebakisela eloko te ekobakisela te loko moko te ekochange mpe loko moko te. Yango mona bato mosusu bakomaka na ba dépression bakomi na ba problème po bato balingi ko juger koloba balobi mabe nyonso tosalaka na se ezongelaka biso awa oyo misapi nyonso ozolakisa moninga yeba mpe ezolakisela yo. Jugement eza na ntango asuka te, jugement banda apeka ana se osoka boti mwana na ye réellement mwana abimi na hôpital aboti mpe mwana na ye mwana abimi boko changer stratégie boko luka raison mususu ya ko critiquer mwana ngo kutazane kitoko te mwana ngazo elongo mabe ipare balobi kutu zemi aneza ki ya mobali na eteza ya mobali mususu congolais tika motema mabe to changer comportement ya mboka ezo changer te tala bato baza investir na vie privée ya mutu na zemi ya mutu ekondi eye munene ole ko tala ba vie na biso moko ole ko tala nga pa na ko sani na vie na nga na avancer elo ni na ko sala pona famille na nga to kende liboso. Oh, conseil à l'élo.